ezaka mission na mission routine ya assainissement. Tu vois assainir pour parking et comment qui Wenze. Sur instruction numéro 1 Ngomba Kinshasa, à Saint-Mito désengorger, de évacuer tout ce qui est les autres cadres de la politique de la bisoté. Il y a encore des kiosques qui sont là, on commence à checker tout dégager encore. C'est quoi tout ça l'assainissement. Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision bomoni toza na liberté ndenge te saki bino to banda kozela tracteur ya yango ekomi ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi tono mingi bana membre ya bino chafu nzama nzamba lolenge te tozali to akotelisaka bino masolo kitoko na ya biso podcast télévision bomoni ete na elongo na mwana mboka Léon Mulumba ministre oyo azali wana akotala makambo etali environnement mwana mboka Léon Mulumba tozana ye alengelaki ete alobi ete marché de la liberté etali ete elongo na tata mokonzi Daniel Bumba batalisi ete balobi ete marché de la liberté ndenge ezalaki akokangama ndenge ezalaki oyo boye asesi mwa entreprise ne oyo boye asesi mwa nini na ye epesi be luyenge epesi penza makambo kitoko te pe elengi te yango moni bana membre toza kotambola bapanzi Montréal ko kosunga bango Montréal Josué Mbungu sunga bo moni marché de la liberté ndenge komi babuki boli nyonso tu awa bandeko oya BEPC bokende te kopanza pone te balobi ete yali be wenzete tata mokonzi akobeta balabala yali wenzete yango moni bandeko bakoloba moni propriété bakotia topusana Montréal bon bakengete bakobeta bakokabola makambo ezali wana tozana bino na ya biso podcast télévision nga bino chafu nzama nzamba tokotasaka bino oyo tetali culture biso pe mabina mboka na biso bomoni kuna bandeko après avoir kobuka wana te bino bolobaki ete bakonzi batika kabongo bazui marché de la liberté batindi batu bako kombola kotia be propriété après kobuka batel c'était babino te faut propriété ekota il faut makambutu ezala kitoko bomoni bandeko bali ko kombola marché de la liberté ezongi kala lolenge tendenge ezalaki na ntango bakoko lolenge tendenge ezalaki tango te basalela ngo tango te basalela ngo bakonzo batika ngo marché
ezalaki kitoko yango mpe ezongi me batiki kaka parking wana bomoni parking ezali na mituka ezali kotambola makambo te ezali wana ezosala mabe kitoko mpe malamu mingi me nakotika te bandeko ya biso podcast chef Nzamba Nzamba na libe songi tokosola mpe na population baopesa mpe mwa maloba na bango lolenge te ndenge bamoni ndenge te makambo ezali mpe kokendele ndenge makambo eza kopusana ezali mpenza kitoko tokosola na wana bomoni tozali wana tokotambola kosona population mais tokozangisa te na ye moko te bakosala makambo ete mpona ekende mbote mwa liloba tokokosola moke na yo ok wana omoni bandeko mosusu mama nanga mbote yaka nanu wana omoni kotambola masolo na mbote lelo yo omoni marché de la liberté lolenge ndenge komeli omoni ngo komi kitoko vraiment il faut vraiment bien bouiller parce que biso ba tout ça la car espace ezate pepe bien ezate bien té mais ba sali bien ma biso ba toi un problème tout le monde a tête ça li sous puis a trouvé biso siko soli pour que tout se retrouver pays mais vraiment bien boboyer vraiment boboyer pour to kembi fort à le place pour échanger kende wana changer kende wana mais awa a trouver solution. Merci papa moi liloma na yo na o etali marché de la liberté marché na sens neti liberté etali neti ndenge ni faut poser la question liberté ndenge ezalaki boye ndenge bato batongaki ndenge bato batiaki ezalaki mwa kaka et pas no mona ngo belo lenge boye eza malamu mpona bato bon eza mais moi pas ezali na bato puis esalami mais normalement nde toyebela liberté ntango akala koto oyo vraiment ezalaki na babiloko te ke basalaki batongaki mais mabe eza kaka na bakonzi oyo ya bino oyo botie ya marché mpo pourkui bisika oyo baexposaki te ke mpo bakoka kotya bato mais bango moko bazwi baexpose bato mpo batya babiloko na bango awa babanda koteka mais eza mwa mpasi makasi mpona bato tala kaka vi ke bato yango bisika yango bazozwa bénéfice un petit rien pour le moment basali eloko yango oyo ezopesa vraiment mwa mpasi mais normalement l'état toujours aza kaka l'état mais à l'époque oyo biso toyebeli depuis marché liberté bandaka toyebelaki yango na façon te ke ezalaki vu ke basécurité bazalaki bato banzela oyo ezalaki na mouvement oyo banzela ezalaki bien mais mosala ezalaki kosalama mais awa ezalaki vraiment bato bazalaki te mais moyibi oyo ya bato oyo bozotya nde basali babiloko oyo nyonso mais en attendant bapesi bato pasi. Merci beaucoup population et sepeli mpe mwa ndambo ndenge ete espace ekomi kitoko Kinshasa eza kobonga bomoni mituka yango wana ezoya kozwa be basali te bali kolongola mbotela ata na ngai mbote journaliste awa sepeli mwa mopepe koti na kati ya marché de la liberté bon eza kitoko makasi tosepeli mpo biso bato toyebi te tobotami awa eza ya kitoko makasi po lelo boye sotai le plupart liberté komaki lokola bafurumi lokwa banzinzi mais nzo ate liberté mais munene liberté lelo monani tosepepe na makasi na mokonza mboka boye ata na ba quelque part koto ya bato misusu pe eza kitoko ndasa na kati ya liberté. D'accord, merci beaucoup. Merci bandeko wana to akotambola toko pesa pe mwa maloba na bakonzi bakolo na à propos makambo ndenge komi kitoko tomoni mopepe ya kitoko ekoti na kati ya liberté tomoni ya malamu oyo na kati ya liberté bandeko basepeli awo mwa kaka awo ezalaki mwa mabe bandeko bomoni bande kopesa mwa pasi penza kitoko te yango bomoni ete tozali na bakonzi tokosola na bango ete sika soki ezali kitoko makambo mpe malamu koleka esika soki ezali malamu makambo kitoko ekosalema wana ete nazali mpe na kitoko bepse natangi be kombo malamu BSP. Papa na ngai tosepeli kitoko mopepe koti elongo na mwana mboka Leo Mulumba to pesi mbote bisika azali tozali be na ye. Papa na ngai meko telsa biso lelo bolengeli nini BFC bolengeli beni. Toye pona kolanda maloba oyo mokonzi ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba alobi tosala salongo to nettoyer ville mobimba à partir de l'aéroport. Tout ce qui est devanture, bateau bazan zinga ba occuper ba place publique ya l'état photo longo la bango to sokolatina ndenge to koma na boulevard parce que lelo c'est que lelo eza kobuka ou bien ko sukola to sokola ko sokola isika to mona eloko ko buka to buki isika to mona ke to ko sokola to sokoli po
kini ebonga kini ebonga mais ebani nanu te ebandiki tobandaki mokonana soyebi ke babandaki wana mais ko lelo kobuka nano ebani te kosuka nano ebani kasi tomoni omoni bamampinga dirige colonel omoni bsp omoni ndenge baninga bazosala ndi matati mikondo esika nyonso tokokuta mbeba tomoni salite tomoni construction anarchique moto aoccupé d'aventure trottoir ezali abandonné biso tosokoli toza na bacamion toza na makoki nyonso oyo ekosenga mpo torendre nzelo nyonso propre. Merci papa bandeko balobi marché de la liberté kombe kitoko totelemi tozi mwa mopepe olobani na badiaspora no tuba ko kamwa marché ezaki be akokangama tolingi biloko oyo biso nyonso toza bacongolais. Il faut tous se prendre en charge. Tout le temps que le gouverneur a l'ongwa pour y accompagner ça, l'ingisa tous se comporter. Pour vendre si comme que ça salité. Bongisa libosa le pango, bongisa libosa la marché à liberté bijou munene boy. Tala ici ko est-ce que tu crois que telle manière tu telemi. Ce qui bomba gangate, mais tu telema kité. Mais le ko la gangi, tu telemi sikoyo, tu zolo bana. Il faut conscience à la nabiso nyonso, tu yeba ko sala oyo tozoluka ke Kinshasa bonga to bongisa ngo biso moko d'abord à partir ya biso ke tozela ke Daniel Mbumba aya kubongisa. Merci beaucoup papa. Balobi mwana mboka Daniel Mbumba Kinshasa yali ko bonga Kinshasa eza koma peto elongo na colonel pe côté à sécurité kitoko to pesi vraiment elongo na mingi na tata colonel makambe belebele zali toko chika population baloba mwa liloba na bango lolenge ndenge zali ndenge te ba ko sepela ndenge makambo za okene mwa kitoko tozela na bino tata mbote papa na ngai olobini ni o etali marché de la liberté bon biso to basina baba na marché de la liberté to sepe na musala o mokonja osala to sepe place ezaka salité makasi bakaniveau ko boucher ba salité ba nien mais tant mokonja bo sa félicitation to appelle pour ça na pena mboka zala donc bo sepeli lolenge ndenge ba bongisi to sepe makasi mais est-ce que bon bateau batabe ko lela ote ba bomeli biso musala tala est-ce que ba liko sa même makambo za malamu place ezalaka boye ezalaka boye totala ba concert bana ba sakana ba pelouse ezalaka awa na ba fête ezalaka sauté bitonga tonga donc mwana mboka Daniel Mbumba na Léon Mulumba basali mosala kitoko awumela vraiment awumela musana. Merci bandeko mbote tata mbote moi liloba na yo liloba na ezaki ayo komaki tondaki salité tondaki pona muyibi ya ba administrateur ba chaka awa nde basali boye to sepeli musale sala mpe to sepeli na bakonzi musaba basali ba continue ka boye batonga so elo te aitikala ka boye kitoko miyibi pe ba fazer ba tondaki awa donc so ti bo sera ta téléphone bo simina lo bo ba ko bendo pe ki merci beaucoup moi liloba tata olingo baksa non ngana baksa boye omoni ndenge gouverneur asali musala na yena ministre atoka basali musala kitoko parce que ayo komaki kaka donc okoleka te donc moyen kulité ba mère ba oteka awa malgré bazo lela biso place ezate boye mais so tali bien na kata liberté au mona ezala ba message msuza vide alors balongo awa ba kota kuna kati parce que bo sika kuna kati vide bozo tona awa kaka parking moyen kulité mito ketele meyate ata batu awa à l'époque yaki ba concert za beta awa boya place mo ya munene ba concert no beta awa ba ministère bazo ya spectacle ya makasa l'état no sama awa mais ça m'a souté po et comment inondé plein donc moyen kulité mais kuna batiki ba message vide donc bazonga kuna ba message vide ya kuna ba yotana bio na bango et ça bon d'accord merci bandeko wana te bomoni moi liloba na yo ouais pour na ngai no na sepeli ndenge ba se ko espace court parce que biso na kati kuna no doté ka de noté ka bien te et c'est espace oyo et c'est que dans chaque samedi tout le monde va festival blo salema mais et comment qu'il est commis les autres bis na côté côté ba me bazole la nga pona na CP que non ne ba espace pour les leboué ou biso pona la carte tout apé espace na CP na chef de l'état les naïda azui pour que nous biso kuna peut être espace mon PP et côté biso pour tout à fait même moral. Merci beaucoup. Et ça bon ndeko. Merci d'abord ndeko pona kopé sanga maloba na CP le makas parce que cette fois-ci to moni beauté penza marché liberté monani hein. Vraiment beauté et monani. Mais ce que le problème c'est quoi? Tu peux si tolérance quand même tout monde qui te zongeli sous peut liberté à kalanenge zalaki. Donc liberté à les zongi. Donc liberté à kala liberté à les zongi. Mais le problème c'est que bande konabiso o bateka kapé awa. L'état a ba soko lukela ba place moko malamu. Mais kaba kende place za kuna. Bon na kati ko ko bien s'attirer hein.
espace ba message ya vie des alliés na habité que na terrain na 4 mois sur ba message vie des à côté ni na 4 za saturé alors il faut que luka ndenge nini ya ko zo prévoyance pour bande koana parce que ce sont nos frères congolais ce sont nos frères oyo baza ko luka pe méthode ya ko luka ko vivre et donc ça des choses Merci beaucoup Bandeko wana te bomoni makamba kitoko marché de la liberté et zongi kitoko marché de la liberté et komi penza mala wana te bomoni mosala ezo salema Montréal okoye kosunga ndenge te esika komi vraiment kitoko donc liberté et komi sembe liberté et komi penza kitoko wana moni ndenge te bandeko babeti moi c'était na bango ndenge bandeko balobi ezabe malamu mingi yango te tota mwana bino na biso podcast télévision bandeko te ba ko beta kasete marché zaki penza boité marché zaki elengité mais moni na liberté et komi penza kitoko liberté komi kitoko ba ko beta sete yango mwa maloba mbote. Vraiment mon journaliste chanta na obasali pour propriété ekota et comme le Rwanda ko ba shege kolala ko suba kaka na sika wana yango propriété oyo d'une d'autre part et sali biso mwa malamu mingi mais dozo senga keno bande ko na biso oyo biloko na bango eza lisusu te bana bisika koteka te misusu bazala mibali te basi veuve bosunga bango afin que bazo sika pour que bateka biloko propriété ndezali maîtresse makambu nyonso vraiment to sepeli na initiative oyoyo gouverneur de la ville oya sali pour que propriété kota la liberté to tika na kimia mais to senga moi place pour que bandeko na biso pe ba se retrouver nesika koteka moi lipa moi tembela bana et monana tala ba fête yango bisika koteka ezate vraiment to senga na gouverneur de la ville asunga mabota o nyonso tout balongo na sika o baza quand même espace pour koteka pour que basunga pe mabota na bango vraiment to sepeli. Bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni ete bandeko bali kotia be propriété wana bomoni ba mapinga bazali sima ya BFC bazali ko kende pone to kende te ko talise te mboka ebonga Kinshasa eza kobonga vraiment toza na marché de la liberté bomoni ete ndenge te bapesi mwa mbela tata mokonzi apesi mbela pone te kolungola biloko nyonso to bomoni propriété ezongi awa bandeko balobi liberté zongi lolenge te ndenge ezalaki kala baconseiller bande kobetama makamebele bande kosalema batu bayaki note sikoyo batie mwa wenze sikoyo batie mwa boy esiko bazongisi mwa boy epesa mbilinga mwa mbilinga taki memoni ete mosale bandi monete BFC bali ko kende te ko sa mosala ko kende te ko panza ko buka ko kende te ko talisete to sana bino na ya biso podcast télévision na sima na bango ko landela nyonso tu e kende be malamu makamtu tozo tambola na bino na biso podcast tozo la sabino mosala kitoko wanete na banzete na pesi un grand merci na ba boni nyonso tu ya biso podcast ba otu tu balandaka biso ba otu bandaka nga bino chef Nza Manzamba partagez mission abonnez-vous partagez ndeko mususu ba o ba moni te marché de la liberté te ndenge komi ba mona yango ndelelo ndenge komi wana ba moite to tesa ki bino te ndenge te ezalaki bazo buka me awa toye ndenge te ba buki ndenge fungwami bo moni ba nini musuba chaki wana balungwe lungola ngonyoso wana moto zo kende na BFC eloko ni bakosala tozaka na sima podcast tozana sima na bango nyonso tu to landela eloko ni ne ko sola na lolenge te musala ndenge za kokende musala ndenge za kosalema Montréal mbungu cameraman ya solo toza kotambola na ye pone to kolakisa na bino lolenge te makambu ezali koleka na ya biso podcast ndeko nanga kobosa na te ndeko nangai o tubolingaka podcast o tubolingaka chafu Nza Manzamba partager mission commenter toza vona posa ba commentaire na bino pone te kobongisa musala toza na posa te ya ba partage na bino pone te bandeko ba mona ba oyo tu ba mona kité ba mona ngo ekozala be malamu mingi ekozala be kitoko mingi yango tozali ko kende na biso na bino lolinge makam ndenge zo kende to tambola tozana bino elongo tokei.
Merci bana membre balandi ya biso podcast télévision bomoni toza na liberté ndenge te saki bino to bande kozela tracteur ya yango ekomi eza ko sukola ngo ndenge ezalaki kala bomoni marché de la liberté yango ekomi peto marché de la liberté ekomi bien elle s'amène te poussière ezoya awa poussière ezinga ya tata sakachne merci bino toza na ya biso podcast télévision bomoni bande ko balandi ya biso podcast télévision partager le moninga zoa image au partager les moninga amuna ndenge misala izako salima na ba Kinshasa misala ndenge ezo se malaka chamboka misala ndenge ezako kene malamu awa na marché de la liberté omoni bandeko marché de la liberté ezalaki vraiment kaka mon pepe kitoko ezalaki te yambo te bomoni te ndenge za bon pepe kitoko mon pepe malamu ndenge za ko pesa bato batelemi bato basepeli mon pepe kitoko ekoti na kati ya marché de la liberté balobi ete toza bisika musu toza kaka na kati ya marché de la liberté morelo ko bendela bango moi molangi wana oyo batia wana ya jus ya sucré bomoni molangi wana yango wana bomoni kote wana kala ndenge ezalaki propre bakomi Coca-Cola mais ezalaka lisusu te bomoni ta yango esilaki ete na kobebe esilaki ete na kobunga bomoni molangi wana bakozongisa yango vraiment babongisi vraiment kitoko marché de la liberté zongi ndenge ezalaki kala bomoni awa liboso soki otelemi okomona basi oyo te bakotekisa nzoto soki otelemi okomona ete bafaseur soki otelemi okomona ete bato bakosumba bakotikaka salite na désordre soki otelemi okomona ete bato mabe bakuluna batomboki baoyo te babotolaka bato biloko soki otelemi okutaka na bato mabe basalaki bakioske ya mike bakosala bacommerce na bango bakosala makambo na bango bomoni yango mwana mboka Daniel Bumba na mwana mboka ministre Léon balobi te totika te il faut totelemela makambo za bien tokende kosola bena ministre to soana ministre na ndenge liberté ndenge zali ndenge marché ndenge zali ndenge marché bande ko tambola tozali wana elongo ka ministre Léon na makasi ndenge la merci bana membre bomoni liberté et comme vraiment kitoko elongo na mwana mboka ministre Léon kitoko makambo tu malamu tata mokonzi kolobini na bandeko bakolanda biso bomoni liberté peto bon ezaka mission routine ya assainissement de ko assainir pour parking ekomaki wenze sur instruction ya numéro 1 Ngomba Kinshasa assainito désengorger de évacuer tout ce qui est ils ont cadré la politique na bisoté. Il y a encore des kiosques qui sont là qui awa. Ban commence à checker to dégager encore. C'est quoi tout ça assainissement. Tata mokonzi bandeko balobi en tout cas liso likola liso balobi mosala kitoko ezo salema balobi ete bakozong c'est sur bon mona kiosque elle susté awa. Te awa eza parking. Awa eza kiosque te. Mais déjà si quoi ezali ko banda aéroport ti na koleka même basende. Ezaka pona awa te. Donc le nom ya boulevard Mobimbawa faut refaire norme. Propriété publique, il faut makamuse régner. Yango to s'occuper donc. Banda aéroport ti basende de kuna. Voilà si pour moi il va nier les gars. Et kati moi parking comme pour les ta bango va sur déviation ba leki ba kiyi. Donc to linga mboka na biso to sala mboka na biso. Bato baningo sala mboka te baninga mbongo. Mais baningo sala mboka te. Hein? Bato balingi désordre ya biso mo kongo to créer. Pour to talaka mbongo. Mais musala muke mbongo ebele. Toza mokonzi bato musu balobi na sima kuna liberté bandako ezali na sima liberté bosoto ezali bolenge libeni bato ba spolier parti ya marché awa to kobenga bango nyonso à partir la semaine prochaine to benga bango nyonso. Merci beaucoup bandeko bomonete na tata mokonzi mwana mboka ministre Léon makambo kitoko tozo kontie bomona propriété na kati ya liberté. Merci tata mokonzi. Merci. Merci. Wane teboki lolenge te mwana mboka ministre Léon lolenge te nenga lobi liso kwa liso bomonete espace ezwami na liberté espace monene batu
dévier mituke yali koleka banzele za kitoko en tout cas bande ko liberté oyo te bomona kete ndenge zaki mabe babi liberté bongi liberté komi ne kitoko liberté komi na mopepe moko ya bien bande ko bande podcast na tika te bomoni kuna mituke za koleka Montréal bena mituka wana mituke za koleka vraiment makambo ezongi ndenge zalaki ambiance ezongi na kati ya marché de la liberté ambiance ezongi na kati na wenze oya kitoko ndenge makambo ezotambola ndenge makambo ezokende ndenge makambo ezotambola tuka topesi longonya na bakonzi oyo te bakolanda biso na kati ya biso podcast rezo bomoni ete totalisaki bino na émission oyo elekaki bomoni ete marché de la liberté bazobuka yango bomitunaki bolobi ete marché de la liberté bali kobuka yango baobongisa bete batiki bongo yango na bomoni bakonzi batindi motuka biloko oyo babukaki baye na malembe balungolango mboka ezonga ndenge ezalaki liberté ezonga lolenge ndenge ezalaki kala liberté ezonga ndenge mopepe bandeko kota kala bandeko na biso ya biso podcast bomoni tozotambola na bino ezopesa mwa esengo ezopesa be esengo esiki ete bayibaki babesaki mabela bankoko babungisaki makambo nyonso bomoni ete mobatu tu azoleka toni na esengo moto tu azali koleka atonisami na esengo kitoko merci na bakonzi omoni moto azoleka moto tu pela moto tu azoleka ezosala sentiment lolenge te marché ya liberté ndenge zongi ndenge komi kitoko ndenge komi malamu bandeko na biso podcast tozali tolakisa bino na te mwana mboka Josué Mbungu Montréal alakisa bino lolenge te ndenge mosala ndenge makambo ezokende tozana bino elongo tolanda ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te bandeko bakolanda biso wana ya biso po kana koyebisa biso liberté ezalaki kaka epa na yo omoni yango mpe ndenge nini bon namoni yango mabe te ya liberté il faut ezala na banombre nango ndenge ezalaki na banombre nango ndenge ezalaki awa ezalaki parking ke motu fa akota marché asali mwa wenze na ye asombi biloko na ye apeke mutuka ne pembeni soki asisi wenze na ye akoti na mutuka asimbi nzela akei sikoyo esalobi yo moni otelemi oyoki mwa mopepe bon eza mpe mabe te ya ndenge esalami boye eza bien eza mpona swe na biso nyonso mpe eza mpe malamu. Merci bandeko wana ete bolandi ya vie ya bandeko nde bapesi mpona ete marché kitoko marché elengi mingi mbote ndeko mbote monsieur journaliste tomoni yo kitoko omoni toleki kitoko bayibi yo te mwa pantalon kitoko makambo ti kitoko mpona etondisami mpe na miyibi kitoko tomoni kaka pepe yango ekeka kitoko elingi esengaka boye parce que à la fois ntango biso tokola se de moto batiango nanu te nini se de moto ya monene batieli biso ezalaki boye te nde bango bayaki batiaki biso deya na kaka awa baconcert bando betama bamakambo ya ndenge na ndenge bando salema mais fabrike ya bango bakomaki na bandeko ya bakonzi ya olobi bo mese ya motoki ngai nde tobisaki bango ke ngongo ekobeta nde mpe lelo tomoni ngongo ebeti président mpe asali eloko ya bien ndenge azongiseli biso terrain na biso akala tofélicité kaka akobaka boye atala mpe bamipanzi misusu bandeko na biso baza na bakaka adegageaka bango tu peux imaginer ke nde bapanzi tomoni mpe embouteillage nde ezalaka tomoni yango mpe te donc mpo na biso bakongolais bandeko na ye président topesa toujours bachance azalaka liboso akobana mosala na ye. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision bomoni ete tozokende na bino kotambola bomoni mituka ekomi nango koleka balobi ete Kinshasa ebongi lolenge ete mwana mboka Daniel Bumba ndenge ete alobaki Kinshasa ezali kobonga Kinshasa yali kotambola peto Kinshasa ezobonga matono mingi na mwana mboka Daniel Bumba na peti susu matono mingi susu na ye moko ministre Léon Mulumba liso likolo ya liso balobi ye moto ndia kosala mosala ya calme nyonso tu mosezo ka calme nyonso tu alobi ya tika tante aboyi desordre salema mosala oyo ndenge ete tata mokonzi apesaki ye pe aza kolandango ekende be kitoko makasi ekende malamu bana membre bandeko ya Londres bandeko ya Paris bandeko bisike bino bomoni ji oyo molangi oyo ezalaki pono mona molangi oyo il faut osala be bon toyebi te soki miracle nini kosala pono mona molangi oyo il faut sa soki nini bomoni babuki yango tomoni be molangi namoni yango lisusu namona molangi obekala namoni lisusu be molangi namoni be molangi oyo ezali be molangi ya Coca-Cola namoni yango namoni be molangi oyo napesi un grand merci na bandeko tu bakolanda biso ya biso po bomoni ete liberté engengi liberté komi kitoko liberté mbote mama na ngai osepe na liberté vraiment kitoko na sepeli vraiment na presse lisusu vraiment félicitations na mosala esalami puisque liberté ndenge ezalaka vraiment soki okoti donc nande akotambola kutu ezalaka te ezalaka désordre salité aussi modèle ezalelaka eza yango to mais lelo ngai mpo na ngai vraiment félicitations na mosala esalami lelo
Merci beaucoup. Okolobani na bakonza mboka ba kolanda biso na pote bele ba misu ba na motema balobi ete bakonzi basali mabe okolobani pona ba. Non, na yebi ke batu wana obalingaka mboka ebonga te. Félicitations na bakonzi mboka na musalo basali. Na mesure bazui ya kobongisa mboka toyebi te ndenge nini oyo bango mesure bazuli boye bakobongisa nini ekozala awa piste kotikala boye bien bakozongisa su bato wana félicitations na nyonso esali mokolo lelo. Merci beaucoup papa na mbote ta. Oui, mbote chef. Ah tomoni oleki kitoko makasi hein. Très dans tant qu'on a cheli koloana na sepeli. Biso to ba leader d'opinion. OK. Tozaki kolela chaque fois liberté oyo tant bazui likanisi ya kosala yango epa musée bato basalaki plan basalaki esika nyonso ela ndako ezala na posa e respirer tant basali wenze ache bespace wana ekoki koservi na bamakambo ebele mais awa baconcert eza kobetama awa mais je ne comprends pas à chaque fois toyawa omona ade ateki donc bazoteka epuis bakomi prince tout le monde voyait ça bafulu babino bazotika mais c'est quoi? Mais bon, c'est bon, vraiment félicitations à Moutazui idée oyo na yebi keza Moutazui idée ezali mwana mboka Daniel Bumba et longona ministre Léon Moulumba. Voilà, na vice-gouverneur Edi Yele. Bravo na bino vraiment na pesi bino pena balongonia. Bo continuer bo esuka awa te. Donc esengali tango bapaya bazoya bazomona beauté ya mboka bazomona bato pe baotambola ba o ba bilo mususu tozo bela tozo respirer pena te bato même bazolia na kata salta ba salte ne tona ezaki donc makamtua ya masumu mamnyoso c'est pas normal hein vraiment félicitations boye bisonyo to asimana ngo c'est bon allez kapé na simahuna pokuna na simahuna batongana ba donc espace ya l'état batongi batekeli mutu ato banda kweza kuna sima una bateka do espace à l'état batekeli mutu atongi ndako batongi hôtel batongi salle est-ce que c'est normal espace à l'état normal merci leader d'opinion vraiment félicitations kitoko bandeko bomoni ete liberté qui ba pe tomoni tata pe tata telemi bandeko ba telemi ba ko na mpe tata te papa na kala pono te ki mwa matata te bon ngana ko yaka mingi awa te so yebi yango kala milangi mona bato bayaki bela awa donc embruma mwa oleka kuti ala ita merci ko te mpe na molangi ozozwa mwa mopepe naozela nde moto okobani na bakonza mboka bakolanda biso ndenge liberté bongi okolobani bakonza mboka bali kolanda biso ndenge liberté zongi kitoko siko awa bakotya eloko te na tuni awa do ndenge babuki bo baotika yango kaka boye eza kaka boye ndenge ezalaka kala ndenge mpe bazongisi ok boy ça va merci bandeko balandi ya biso tozolakisa biso liberté ndenge ezalaki liberté kaka mingi liberté ezalaki bandako mingi bomoni ete batia kuna pasi ezalaki mingi mais bomoni ete tata mokonza mboka mwana mboka Daniel Bumba alobi ete no te na tikete na fongola nazongisa ngo ndenge ezalaki marché oyo eza marché moko valeur tango ye moko tata mokonzi Nkondo Kabila le père ndenge atikaki yango na calme nyonso atikaki yango na propre nyonso lolenge te bandeko ndenge baye bakoma nde kobebisa bomoni ndenge eza wana liberté fungwami bandeko ya poto bana poto boyebaki liberté kala liberté ezalaki ndenge nini liberté ezalaki boye mais tala lelo yo ndenge liberté ndenge ezaleli tala lelo ndenge liberté bato bazotambola bato bakotambola na kimia nyonso tu bato bakotambola na pete nyonso tu balobi ete Kinshasa eyali kobonga liberté ezongi kitoko liberté etalami vraiment na mawa kitoko vraiment banzi ete bandeko balandi ya biso podcast television bomoni ete tozolakisa biso tozotalisa bino oyo bomoni ete ndenge ete totamboli na liberté émission bolandaki wana bomoni ete ndenge bazodémolir ndenge ete baza kobuka bino bomitunaki nakobanda bomitunaki bolobi ete bazali kobuka bakotika yango boye batikaka boye te bakonzi babito kotika boye te tiki ete mituke ya bomoni mituka oyo etelemi mituka etelemi kozwa basalite yango wana ndenge etandami yali kozwa
te ezali kokende kotika ngo ezali kokende komema ngo bisika oyo esengeli mpona ebwakama epuis batole wana oyo bino bokomona bali kolungola ngo nyonso esika yali kokoma peto esika ezali kokoma malamu yango toza na bino awa bandeko bokolanda biso na ya biso podcast télévision balobi ete mosala ezosalema awa na ngomba kita mosala kitoko mbote mama na ngai boni mama naza bien papa osepe na liberté ndenge komi nasepeli papa liberté ya kala ezalaki boye ndenge komi po ezalaki nanu boye te tala mulanga koka emonani to bando zala soki obengi kutanga na mulanga koka bokutani me lelo mulanga koka emonanaka ta topesi référence mulanga koka ezomonana te vraiment topesi bino merci bosala musala oyo ntina suka malgré bapasi ya mboka me nzambe ayebi ndenge akosalela biso. Merci beaucoup. Merci bandeko boko na biso na ya biso podcast télévision ndenge tozali tokosola mbote papa na ngai tata mbote boni osepeli oleki malamu obeti kara bandeko bomoni makambo eza kitoko makambo eza kotambola be zibali kosala te balo ennemi ya congolais lika biso moko ba congolais ennemi ya congolais kabiso moko na bandelinga chef Inza Manzamba ennemi ya congolais alika biso moko kaka biso moto lingi be mboka te biso moto ko bebisa mboka biso moto aliko tia be salité yango bakonzi balobi note tikete batia maboko ponete liberté efunga ma liberté ezala ndenge ezalaki yango mwa liloba mbote papa na mbote osepene oui na sepeli mais mosusu ezapa c'est puisque naza agent nalela kakaka na babiloko babuki mais na ndenge na yebeli liberté puisque na umeli awa ezalaka boye omoni ezaka parking ezaka nani te ezaka parking côté wana nde tozala na souci puisque bakioske wana nde banda kofuta biso donc eza lisusu te ekomi manka a gagné toyebi te bakonzi balukila bino be wenze mosusu bokende balukila biso wenze mosusu tokende ndeni biso toza engagé awa mais kasi bomoi teke boteke na balabala boboye bosombia wana nazala na yo d'accord na point wana nazala na yo d'accord puisque ndenge ekomaki te biso tozalaki marché oyo ezalaki respectueux puisque na bato nyonso mpona propriété mpona organisation c'est ça le problème ndenge tokomaki ezalaki un peu difficile mais côté moko tozolela kaka côté ya recette. Merci beaucoup. Merci bandeko. Montréal collègue sa bandeko bomoni parking liboso kala parking ezala ki boy na marché de la liberté parking ezala ki boy bomoni te parking ezali wana mituke telemi motete wuti wenze nae akoti azue sila kei lolenge marché de la liberté basala ko na ba norme penza ya wenze ndenge ezalaka mais bandeko na biso bayaki ko bebisa ba norme wana baye kotonga na balabala baye kotonga na nzela basali makambu o esengeli bango basala yango bakonde mo bayuto tikate to bongisa lolenge ndenge ezali to sala mosala ekende kitoko to sala mosala ya malamo bato basepela nango yango bomoni etene ya biso podcast télévision na makasi ya bakonzi balobete to tia maboko batie maboko to koma na marché de la liberté bomona ndenge mosala ndenge zo salema bana na biso ya podcast to lingite bozanga ba information to lingite bozanga ono te lekaki boy biso podcast to zawana pona bino podcast ezana mosala na bino babone yango te na kosenga ete bandeko bo partager mission commenter, liker. Tindela pe ndeko mosusu o pe amona kite azamona poto amona kite ke liberté ba buki yango tindela ye lien pesa lien azwa pe alanda pe amona bandeko tozana bino longo toza mamo bangi mama ana bomoni bandeko tozana bino awa toza bino ensemble tolengi liberté ezongi propre liberté et comme kitoko mama nanga liberté comme kitoko liberté kasi liboso pe kasi bato bakende na bango soko topona nga bakende balungwa na tuni siko ba rostala nini fale ba monisi bato pati non kasi te batonga na balabala eza bongo te eza nde na balabala me baloba basombati banani basomba bosomba nini na leta wana basali mabe oye kitoko kai bopesa bango nde place mosusu pasi likolo ya pasi me kasi na kati wana bawenze ezali bakokende mpe kuna bakende na kati so bolakisi bango place bakende na kati bien merci bandeko toza na bino mbote tata
mbote ndeko na ngai. Bomoni ke bozimo pepe pona kota pona nazwa photo na liberté za qui passe. To féliciter notre premièrement gouverneur. Assez malamu mais eloko ka nde na moni otogo senge pa na ye ba kiosque ya Coca. Ezonga po mutu azali so aye na parking atiki mutuka en attendant msusu bon na osala bacha ya fandi omela mwaji eloko malamu moi quelques kiosques ekoki kozonga mais to sepeli vraiment mupepe solo kitoko asuba ete nia ete to sepeli marasi mais kala pe mama bino kala bazala ki wate ote pesa moko mibale awa kasi eloko baluki kindumba ezonga awa bakobenga na bongo mpona kindumba ebisanga nani yango akoya awa babete biloko awa mwa bana mike wana ozomona bagénération ezoya lelo wana babanda koya eluse ezalaka awa omona bango neti bato batamboli oyo balembi bakozani kolala moko ya kobeta tu omona makambo basalaka na bapeluse wana atia bato ndenge babuki boye esali kitoko botongai na balabala bokoteka wenze be na balabala okomona yango te te biso otekai na balabala te ebongo awa eza ese liberté kala ezalaki boye ezalaki boye te mais fo boyebaka ke population aza na mposa ateka balobi mboka na biso kongo biso moka toni kobongisa mboka na biso te biso monde toni kobongisa mboka na biso te biso moko esika ezali boye toye totie ntango babuki leta asali mabe kaka bino moko kaka nde bokofinga be leta azosala eloko te tokofinga leta te leta ya nde abongisa biso mais kasi akobongisa bino ndeni leta asali mosala na ye ndenge akutelaki liberté bolungwa bokende ya libe bongo te tolonga tokende wapi mais kasi bino mo boluka te mpona ye mpe abengaki bino te bawenze eza na kati bokokota te papa toza mpe tokokete ndenge eza boye tobanda osala kindumba topesi machete topesi bana biso baluka bambongo biso tovivre ya kasi mpo babengani biso bajeune garçon oyo basalaka mwa mosala bao bazwaka mbongo mpe baye basignalaka ata biso te bayeka briske bango bayaki na bato bakioske basignalaki bino deja te basignalaki bino deja basignalaki te basignalaki te olobi nini chef coutumier matondo chef matondo merci toza na passe bon eza marché de la liberté ndenge nayebeli marché de la liberté nayebelaka boye te ntango maafata asalaka ezalaka terrain vide bakontinue basali mabe mpo na nini marché eza monene mpo na nite bakozwa bandeko na biso bamemi bango ata kuna bavillage ya skole ezali bavillage ya promise ezali bandeko na nga boyofanda kote oyo boteka bino awa bakata terrain oyo mpo bamanifestation esalamaka awa yo de obina manifestation te ata obina te mais oya te komokonzi na nga ok mais sikoyo tata mokonzi ya mboka mwana mboka Daniel Bumba elongo na ministre Léon basali mosala kitoko ndimi yango ndima nano basali mosala kitoko ndima yango sala kitoko nga sepe nango mpo na marché de mafata asalaka mpo nga type mama mafatu ta mama mafata asalaka boye esalaka te malembe kowola na libumu tala ntango are esalaka te marché de la liberté eza marché na biso toboyi te biso toza bana ntango ntango général motor oyo mais problème ezaki bakonzi oyo baye na nsima mafatu bakosi bandeko na biso patati patata na papoka nini boye kosomba obosani ke mbula matadi aza très bien mais sikoyo ebongo bomengo bandeko esika oyo vide ezali bateka bandeko bauti na maboko na bango ya si baye koto mais awa mpo na ngai Martin nakopesa bango foti te eza bako ya bakonzi nde awenze ya bakonzi ya bawenze ko bango nyonso bayanga na amona bango eza mutu moko abetela ngai riba marché de la liberté 2002 nga azali awa ya mokonzi na ngai ok merci beaucoup rolobani mpona bakonzi ya marché bakosi bino bakonzi ya marché bakosi bino bakosi te bakonzi basali musala na bango awa oyo parking eza kaka boye ebongi ezalaka boye mpo na kati mpe bamona moyen baklia bakotaka mpe na kati awa ekomaki kaka kuna ata embouteillage ezali ya moyen bato bapanzana bamituka ekota boye bato bamona baklia bango bakota na wenze bien eza te awa nyonso kaka ekangami
bango batekeli bato place oyo esengelaki kotekela bato te balie mbongo na bango balukela bango solution balukela bango place batia bango place oyo etikala kaka ndenge ezalaki kala ezalaki kaka boye marché boye makambo nyonso ezalaki kosalama kaka awa parking mituka ezouta mboka bato oyo baklia bazwa na mituka na bango bazotelemisa awa bazokota wenze sikoyo bango baye kotia kaka awa mais oyo esalami ezaka pasi po bandeko babimisi mbongo na bango ebele mbongo ebungi bango balukela bango solution mais biso tosepeli ndenge na kobeta mwa sete oyo asepeli na liberté ndenge ezongi abeta maboko bobeta bo mpo na liberté mwa mato oyo asepeli na liberté ndenge ezongi abeta be maboko na ye oyo asepeli na mwana mboka Daniel Bumba beta be maboko tosepeli asepeli na mwana mboka ministre ya Leo beta maboko liberté ezongi merci tata ok ezongi ndenge kala tokomozwa mpe mupepe ezalaki kaka ya kosakana te bakermese ezakosala bana baokima bambango ezalaka vide donc ezalaka mpe ndenge ezongi eza bien mopepe ezali moyiba koyiba kuna aye kokima na nsima ya bapa yo te awa ekomi malgré chômage ezali na bagene basala man quelque sorte eza bien tokomi libre bato bazotambola na kala ezalaki boye basali malamu vraiment nde fale bazala bato solution même na terrain wana batia bango na terrain suka oyo basali en tout cas ya malamu merci liberté ezalaki nde boye ta batongaki yango ezalaki bien mais lelo boye change mais nde bazongisi boye eza kimia mais bazosela yango mpe na bandako ya nsima kuna ezalaki nde mosusu kuna na nsima bakomi kotia yango mpe mokuse mais nde ebandeli ya liberté ezalaki kaka boye mais sikoyo kuna na nsima bakomi kosela yango mpe makasi ekomi komba mpe mokuse nde tosepeli nde komi boye kitoko na kitoko liloba tata initiative ya mokonzi ya mboka na nzela ya gouverneur Daniel Bumba toyambi yango pe tokosenga continuité nango. Vous voyez que boulevard o eza miroir ya RDC bapaya bazouta na extérieur bazomona mabe na biso na mbala moko ezokimisa biso bapaya o bakoki kwa investir awa tolingi pe opération ya ratissage ya Kinbopeto oyo et continuer pe le long ya boulevard ba agence de bis nyonso baza pembeni bakota na kati ba mama nyonso basala wenze bakoteka pondu batiki matiti ya pondu bazocha ville salité bango nyonso bakota na kati na ba wenze bazwa ba mesa po ville na biso ya Kinshasa ezonge elate longi nango ezaki nango kinezonga Bopeto to encourager ska initiative esuka na nzela te mais et continuer ti na suka na entendi mobimba ya ville ya Kinshasa topé marape mupepe ya bien. Merci beaucoup, merci tata. Merci papa, tu sais pas mingi pa eloko esali boye. Ba konji baloba mais baso kate mais to moni boye penza ezaka esengone se tenir esengo po ni ezaka liboso boye. Ezo aka boye ka kitoko papa pa tu sais pas mokonzi mboka za lokumu. Kesepeli. D'accord, c'est comment on a moni makambo que kitoko ezoke kitoko. Merci beaucoup. Merci bandeko balandi ya biso podcast télévision bomonete manaka na biso ekomi be nasuka manaka na biso ekomi be kitoko bomonete to tamboli liberté banda kuna ti nasuka toza ana bino bomonete liberté zone kitoko liberté komi kitoko na ya biso podcast télévision mosande to pona yango mosa to sala ka yango yo mosande oye biso pona bino baboni na biso ko pesa information kitoko be yango bomoni liberté na zumwa mo pepe liberté pesi mo pa kitoko liberté pesi moi mo pepa bien bandeko basepeli merci na bino tout bandeko tout bolanda ngai partout monde entier na France na États-Unis na Londres Angola partout bobenga kinga chef nzamba nzamba tozana bino elongo ngayo na zongeli be mosala teni na ngai yango yo ezongi makamba kitoko ezongi tozana bino elongo tozana bino ensemble botika malo bana membre partager mission commenter tona pota ba commentaire na bino toza posa ya vraiment ba j'aime na bino ba vie na bino ba partager na bino za kitoko botika kima bota bino kute bimbala kima bye bye Iboya sondi mapeponga na zwa bomo ya sekwele ukila kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisanga na mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpona ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela